Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mbote mingi na biso surtout ba bolinga maman Elia ni tout na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Joyeux Noël, bonne année 2023 bientôt. On a toujours content na bonne année Noël déjà. Bonne année 2023 na ngolu na mawanzambe to komona mbula est-ce que oye bandi joyeux Noël bandi konanga ma famille. Est-ce que vous allez bien famille na ngai? Vous êtes ma deuxième famille na benga rabino ma famille du cœur. J'espère que vous allez bien. Hein? Tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawanzamba bolingozo batela biso kimi ezali. J'espère que bino pe côté na bino boza malamu. Toza déjà le 29 décembre 2022. Tozo ke na vers soka ya mbula kala mingi te mbula o ezo sila. Nzamba sunga po to banda mbula o to bengi na 2023. Boza na kati ya monsieur, préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage. Nakati ya Eliane Nitu TV. Ce que zamba aliboso kutani na émission yoki ndenge naza koloba na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV. Ce que aussi ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ozaka notifier à chaque fois émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso. Tokomi pe na deuxième chaîne na biso o to bengi chez Mama Nitu TV. OK pe chez Mama Nitu TV o s'abonner pe kuna. Toyoko sola makambo ba fête bandeko na ngai makambo ya fête yambo mona chibino biloko kolia mingi na loba ke mission na na signification na ngo soko mona salimo eloko bona chena image ezokende de père na maloba oyo naza koloba na kati ya munoko na ngai tobela makambo ba fête so na bitolobela makambo ba fête eza ba fête oya Noël na fête à fin de l'année. Biso toyebi ke mwasi na mobali so babalani bakomaka mutu moko. Tozolobela likambo oyo etali transparence na kati ya ndako ya libala. Yonde makambo na kolobela. Na kozala mulaye mingi te na kozala mwa mukuse tolobela transparence na kati ya ndako ya libala. Mwasi na mobali soki babalani il faut bazalaka na transparence. Ndenge tozo sola boye mwa mbilinga mindondo koti na kati ya couple moko mindondo koti pona nini mindondo koti parce que na fin de l'année awa na Noël oyo ndel toza lelo le 29 Noël ezaki le 25 décembre le toza le 29 couple moko na ebisi bino ke mukolo ya lelo baswani makasi baswani na ndenge ya kosaka na toka penza koswana baswani pourquoi parce que mwasi akiko kanga mobali na papier na biso totinda ba mbongo ya Western Union mwasi akangi mobali na papier ya Western Union mobali atindi mbongo epai na bango na famille ye mobali atindi mbongo na famille na bango mais mwasi atindi eloko te biseki mwasi ki toza na ba problème ndenge toza ba problème toza na mwezi ebele en tout cas bandeko no pe mususu basala nini batindela mama ya bino mbongo biso tokotindela bango kaka mbala sima parce que biso totindaka mingi turo bandeko na batinda po tona ba problème ebele na mwasi pa atali ya bon mwasi na mobali na nda fo boza na boyoka ni fo boza na loba moko lokwa mobali alobi boye na yo keleka na sacrifier kaka na tindela bango eloko te na kotindela bango kaka tangu na kozwa me na Noël awa na kokotinda mbongo te mais mobali atindi mbongo epa na bango epesi mwasi méchant tangu mwasi akangi papier Western Union mobali atindi epa na bango 250 €, mwasi atindi epa na bango 0 €. Po mobali ayebisi ke loko toza na ba problème ba facture makambo tozaki nango ebele bino boze ebele na poto bandeko no musu batinda yo kotinda mbala ya sima en tout cas mwasi ayokelaki mobali na ye atindi mongo epa na bango te donc boyebi ke na Noël bato fo balia soso nde bozo mwa likola soso ndenge za boye boyebi ke pa na biso na poto soso ezole kopamba mais na Congo te na Noël il faut famille nyonso libota nyonso elia soso il faut libota elia ngombe basepela ata kutu na Congo kate ata pe biso na poto na Noël toliaka pe un peu différent ndenge toliaka ba mikolo nyonso tout est important bozole biloko moza ko symboliser fête alors ndeko mwasi wana abengi ngai po ebisaki mama elia nitu mabala ngo ezalaka nde kaka boye mobali penza to sololi to yokani mobali alobi na ngaki na tinda te to na ba programme ebele to tinda mbongo te ya ko tinda te ngapi na tinda te to vana ndenge wana bandeko na ngai batinda po toza awe ebele nga na kotinda kaka mbala sima me ye moko atinde pa na bango 250 € mama salinga pasi yango penza na simbi penza na bilamba na bimisi bituma na ndako nga na sacrifier pour na famille na nga ba mama na nga ba kozelo kote oui bandeko na nga baza ta bandeko batindi menga siko na tindi te me ye atindi 250 € et pa na bango yango wana na ngaki to sola mukie ba mama na ba papa bandeko mibali il faut yeba ke
koyeba ko sepelisa côté nyonso mibale soko ozo sepelisa côté na yo famille moi pe faut sepela mbongo moi sanga tina na Congo eza pe mbongo na yote papa po mibale ya poto apo bopesa pe basi mbongo te eza pe mbongo na yote eza mbongo mwasi soki moi sanga sepelisa famille na bango aza mwasi malamu asololi na oke na tindela famille yo lobite kotinda te boze ebele ba mususu batinda ayoki pe yo mais yo kamati otindi na famille no 250 euros c'est koza mobali mabe papa basaka boete tala sikoto en période ba fête le toza le 29 uluki problème na mwasi bikuto akangi kutu na bilamba po kanda elekaki ye mingi akangi kutu na bilamba boswani bo bebisi ambiance ya mikolo ya fête na mikolo ya fête boza mikolo kimi efo ezala boza na kimi na kati ndako na bino na bana na bino bo vanda bien bozu ya kolia bo lie bo sepeli Père Noël aleki apesi bana bakado mibali penza mobali ya solo azalaka ki tango ba fête boyo le kutu mwasa bimisa mbongo ne ya poche yo mobali moto ko bimisa ozu 500 euros ochena mesa obi ma chérie zombongo 250 euros tinda na famille na yo 250 euros tinda na famille nanga mobali ya solo azaka ndenge wana mobali ya solo azalaka bongo papa eloko sali mabe mibali mingi bazana ba comportement oyo okende kotinda mongo pa na bino mwasi ayebite basi pe musu baza bongo kotinda mongo pa na bango mobali ayebite manka dialogue na ndako manka transparence na ndako eza malamu te il faut ko bongisa libale sengaka vraiment kimia soki bongi bo vanda malamu bota lelo batunde bazo ba AVC bato bazo bela ba AVC utara na ba souci soko za trop pensif oza na ba souci eloko na ba benga ka AVC 3 lettres kaka me baby saka vie ya mutu makasi e bon make baby saka soko kufite kanyo etiko na ba sekel vie beba kate vie baby en tout cas ba papa na ba mama boye ba kozala na transparence na bakati ya ndako ya mabala na bino bozala kana transparence mobali ya libala pesa mwasi na yo esengo mwasi ya libala pesa mobali na yo esengo yango mabali okeza makambo bato musoko mona bavandi 40 ans omona ka 5 ans de bonheur 35 ans de malheur wana pe utata musu pona ka mobali ba comportement mabe mwasi avandi kaka omona na fête bonga kata mwa boy po chaque jour bato baliaka brochette te na kishasa boye biata ape na poto chaque jour to lire peu brochette te ata pe na poto baseli mo brochette bosanya brochette batu balia bien mikolo fête ya Noël batu balinga kolia to linga ka kolia bisonya surtout na mundele linga kolia poso oke na banini oke na ba grande surface na minute kuta tala nengeza ya kotonda ba supermarché no seza ya kotonda en tout cas côté wana foko yeba ko bungisa ndeko mobali ba mibali o batinda ka mbongo na koketa na kubata ma système ya emba di mona mbongo penza ti musika na kilota kati kuna eza système abe tango zo sepelisa libota oyo yo siko yo tindi 250 euros na libota na yo moi ça tabaze belé ata bande ko musu batindi mais ye pas zo tindi la parent na ye soko tindi ba parent na ye azozo pe mapamboli na ye mama bota ka mona po akola salisa ye papa ko bosa na ngote bande ko boza bizalela boeza la basi ezala mibali eza malamu te foko tika bizaleli wana kozala liloba moko kozana bomoko mwasi tango zotinda mbongo pala bino mobali ayeba kotindi mobali pe tango zotinda mwasi ayeba neti papa mobali oyo sali mabe mwasi susu o baby si ambiance nyoso baby na mikola ba fête eza malamu te ambiance vraiment na kati ndako e baby mikola boyo ko swana o eza mikola ko swana te eza mikola ko téléphoner baninga ko pesa ba message ya mabe te eza mikola ko déranger ba couple ya batu te eza mikola ko déranger ba famille ya batu te eza ba mikolo batu bazaka concentrer muto aseka nde bomoni ma Maria oseka boy voilà comme ça nde ma Maria oseka boy esengo wana nde muto azaka nango besoin mikola boyza mutu faza na esengo mutu faza na mawate mutu faza na esengo en tout cas bandeko to meka ko changer ba bizaleli ya mabe to tika to za bizaleli ya malamu to mesana kana mabe te mabe ba mesana kana ngote soko mutu zo mesana na mabe eza malamu te to luka kimia na mabota na mabala to vanda bien to luka vraiment kimia bandeko bizaleli ya mabe faut ko tika soki mutu za bizaleli ya mabe tika koma na bizaleli ya malamu. Voilà comme ngana lo baki transparence c'est important mutu no saza na droit ko s'occuper na famille na ye et papa mbongo eza yote moi ça linga tinda mbongo tika ya tinda moi saza moi malamu asenga ki tinda yondo pekisie atinda te boso atinda na kubata ndenge yo tinda na kubata basi baza mabe mais mobali tala ni utini mo na kubata bon ona zekina ngwa ko ebisa bino ngwana waza mato ko yoka ayoka aza motema kondima andima
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku. Muna nzamba nube chanel bana betu. Bon, se fait de gros bisous. Bonne année 2023. Bye bye. Bye bye, bye bye. Si vous avez besoin de service traiteur, vous hésitez. Benga maman, il est à Nitu. Na 06 15 31 69 90. 06 15 31 69 90. Biso tozaka balambi lelo bolie lelo la providence a longa nzala ochetembe okomonango la providence a longa penzanzala. Bye bye.